Jackie Wawa. Aux États-Unis. Wawa, Wawa. Aux États-Unis. Jackie Wawa. Oui, ça va. Wawa. Aux États-Unis. Donc États-Unis. Nini Karine, Yokama Jackie azwi mobali. Karine, tika nanu kobina danse songa e string. Danse songa e string ekobima na album ezoya. Nalingi nayeba soki ma Jackie azwi mobali. Jackie Wawa. Aux États-Unis. Wawa, Wawa. Aux États-Unis. Jackie Wawa. Oui, ça va. Wawa. Aux États-Unis. Donc États-Unis. Bandeko na tiela bino boyoka na munoko ya ma Jackie yemoko. Po Karine ako continue kolakisa biso danse songa e string oyo ekozala na kati ya album na ye. Bandeko Jackie Wawa, Wawa. Je ne vais pas abandonner. Wawa. Jackie Wawa. Aux États-Unis. Oui, donc États-Unis chez mon père. Oui. Oui. Papa, tu vas m'inviter, non? Écoute, oui, ma fille est demain si tu vas l'inviter en Amérique. Allô? Wawa. Wawa. Papa dit il va m'inviter, il n'y a pas de problème. Wawa. Mon beau-père. C'est ton beau-père. Mon beau-père a dit il va m'inviter à les États-Unis. Wawa. J'ai 31 ans, papa, j'ai 31 ans. 31 ans. Donc, oui. Ouais. Bah oui, là je suis à la maison, oui. Là je suis à la maison. Oui, avec ma fille. T'as pas eu les messages parce que j'étais occupée. Je vais t'appeler ce soir parce qu'on est en train de faire un direct ici. Ça va? Ok, je t'appelle tantôt. Ok. Ok, quoi? Merci beaucoup. Mais Merci qu'est-ce que tu as qui? dit? Merci qui? Je dis merci beaucoup. Mais là, tantôt, là, qu'est-ce que tu avais dit, William? Beaufort. Oui, ouais, ben, dis-moi les mots gentils. Le mot Gentil. Nous, de Amérique, on comprend. j'ai dit tu es très gentil. Ok, allez, attends. Maman est bon retondi. Ma bon retondi. Présenter ma fille. Ah, ça c'est le nouveau papa. Oui, Allô papa, il habite bonjour. en Amérique. Il est en Amérique. Ouais, et bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Nous habitons. Je vais bien par la grâce de Dieu. Papa, vous habitez où? Ouais, moi je suis à Pennsylvanie, Où ça? C'est où ça? en Amérique, au nord de l'Amérique. Oh, en Amérique! Oh, c'est mignon ça, papa. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karine Pauls. Ouais. Enchanté. Merci, papa. Je te passe maman. D'accord, c'est ça. boyoki bino moko na munoko ya ma Jackie. Tobwaka nanu misu epai ya Vegas. Frida Vegas soki ye pe azwi mobali to azwi nani. Hein? Oh, Tsunami. Ah, je disais ce qui maman chérie à Motoboni. Ah, allô? Allô, Chou. Nazana live. C'est là. Non, ça. Non, attends. Fais ça quand même bon entier, bonsoir, 2 secondes. Ah, bah, au côté déjà. T'es bon, Bassima, bah, au côté. Bassima. Ça va, ma chérie. Ça va. Attends, j'ai pas attendu. Pardon? Ah, tu viens de rentrer. Oui.
Oui, j'ai lavé la voiture. Ok, Allez, mon. à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Oui. On est qui bébé dans la tête. Bon, c'est. Bon, tu as ma cœur sur qui mon gongo. Namoni ma cœur, hein? Bon, tu as ma cœur. Toi, tu es qui mon gongo na. Ya chez Nabino. Ya semaine Nabino babo kilo. Bon, qui hein? Je disais soki. Alors, tu sais ça, mon sala, à nettoyer voiture et tout ça, quoi. Pour tout le monde, comme boy. Bon, je me rappelle, oh, papa Vega, ça sentait. J'ai nettoyé la voiture. Amour, bolingo, bolingo. Bisengo, bisengo, bisengo. Bolingo, bolingo, bolingo. Kiko, chez la Gabi. Oui, appelle-moi, parce que Gabino, je suis en ligne. Je suis en ligne. Ah, t'es en ligne, t'es en live. J'ai dit oui. Ah, écoute, je viens de finir le travail. Ah, ok. Je viens juste de. J'ai lavé la voiture. Hein. J'ai lavé la voiture. J'ai lavé la voiture. Maman, Zambalo, maman, c'est au beau manga. Un beau manga, pardon. Azane, Polimoleki, les kinga bande, quoi. Azane tendre. Douceur. On dit, maté congolaise, hein. Douceur. Ah puis, bébé, j'ai lavé la voiture. Ah, maman, va la beauté. Dans ce qu'on est fatigué, dans ce qu'on est fatigué, caraboy, agressif en démoine. On se fait fatigué, n'a pas essayé de dialogue sur la fatigué. Ah non, une femme doit parler avec beaucoup de classe. D'où? Bébé, j'ai lavé la voiture. J'ai lavé. Avec la classe. Bon, Kulato tapé souterrain, on a été. Pour te remettre ma camouflage. Totiki yo ozika na retraite na yo pia keko bete yo kuyoko. Nga yo na kominde kozonga. Na papier héritière na maboko. Non, on a studio. Non, ben de la nzembo nyonso. Il faut n'avoir comment j'ai qui pour tous les mabanga, tous les mbendo. Eh Seigneur Jésus mbalo, wani yaki libaya ya mbalo bozo mayo bo supporter mayo. Mayo na vidéo. Encore pétaille, Prêtre. La Chine makambeza. Nous avons pas Willy atike testament. Testament biminga pe na héritière bandeko. Donc Champagne, hein, je suis héritière officiellement, ok? Donc ça se passe comme ça. Hein. Comprenez mon émotion, comprenez ma joie. Nous avons maintenant changé de combat page junior sur chez mon compte junior sur l'ongwe comme chez Powells. Tant que tu es chez Powells officiel, chez mon compte de l'ongwe. Karine mon compte la baronne c'était Karine Powells baronne. Karine Powells la baronne. Il y a moi 5 champagne hein. Non, on est obligé de le célébrer hein. Ouais, ça s'est fait en fait. Héritière yaya 2021 oh. Chance na kota kiam. Chance na boma libala. Pour héritage, nous sommes dans la bonne on s'est na mobile, to sali libala en bien. Maja ki wana siko to kaboli ba bien. Tu connais comment on bal? Yes. Chance na boma. Ngala timba. Nzambe. Ya mwana se bota poso na bien, on a comment. Telinga na poso quoi métis. C'est que mon père était blanc. N'importe quel champagne ti. Ouais, bien. Avant, on a fondé. En plus, c'est un Lille bien tapé. Maman, héritière, il est. Ça, c'est un caressé bouteille de champagne. Zambe qui héritière à ajo. Zambe. Attends, je vais t'arranger là. Hein? Champagne à Mali. C'est là. Il faut non pas c'est dans moi fabriquer ce ndambo. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi bandeko elengi mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille
mbote bana mike na babebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Majaki azwi mobali yeskro. Frida Vegas azwi moninga na ye mwasi yeskrot. Bango mibale bazwi beskro na pluriel. Na singulier, Majaki azwi escro bondo. Frida Vegas ye azwi escroc, escroc ou escrocaka na ba croc. Mobali ya Majaki oyo tolingaki to sepela me ebandeli lokola yebike komwa nzambe ezalaka makasi atie yango na kati. En plus, Majaki fasengaka ye aloba mo gentil po azali nango te. escro bondo. Oyo ya Frida Vegas escroc. Ye mutazala mannequin Giselle Soki. Ye na Katia England amoni mibali te, amoni basi te, amoni ba PDG te, aye kaka kolinga Frida. Oyoyo escroc akusakana te. Alors, bango mibale, pas même 3 mois, ba komi déjà na ba relation. En plus, ba relation ya Facebook. Oyo, azwi ba ner a plauki. Alobite, tikana landaka ka fan. Oyo azana ngawa na Facebook. Na zwaye. Fan pe, lokola zakuna. Oh, alobi bon, tikana kota na je, akoti, lokola zane pe, escroc, croc. Majaki alalite, alobi Angleterre, soke zo bangisa, na kombo wana, ngana ke na Amérique, akoma kuna, azweli biso. Après 40 jours, donc na 3 jours, azweli biso escroc. Karine pa binelie danse, oyoyo, y'album na biso ekobima. Karine, bina po oza héritière, bina po oza la baronne. Mais ko bina te po escro moko abimi. Yo tango bescro bayaka na vino, oyebi ndengo debarasaka na bango. Mais Majaki, Karine mokonzo yebi bien, azalaka tourmenté na likambo nyonso. Même ozwi kopo obaloli yango esali neti lettre Frida akomi tourmenté akoloba Karine otourmenté nga sikoyo akezwa mobali escroc na États-Unis. Oyebi te Majaki ndenga alobi na ye, chérie, dis-moi les mots gentils. Alobele makamoko gentil, makamwa bolingo. Ndenga supplier bongo, aza déjà tourmenté. Akoloba te, poza mobali na ye, yasika. Po pesa la kisi na public. Soka lobike, oya tourmenté nga, bato bako baye. Bato bako désabonné. Na Facebook ya mobali yango escroc. Mais soka lobi papa robo trumatenga. Papa robo na Majaki égal yelo côté. Yango ko lobango na facilité. Mazali trumanté escroc ya mobali États-Unis. En plus a komi mundele. Or kazali mundele ti. Abakisi lisusu atuna Karine soki seki komono nani ayebi Karine. Escroc bondo. Oyo mususu wana kuna na Angleterre. Lokola
Frida Vegas azosala babizete ya ndenge na ndenge lokola si bapresentaki ye mpe kuna basalaki je na bango akobenga ntango direct ekozala akosala neti aboyi koya bato asolola na bato nsima Frida Vegas akotia ye briskement alaloba akesukola voiture donc po toyeba teki aza na voiture mais po toyeba aza na permis ayebi mpe koconduire escrote ye escrokaka na bacrote ezala bacrote ya mbwa aescrokaka yango bon kuna nga conseil nini akopesa vaut mieux Frida Vegas azala na escrote même na kuluna kazala ye moko parce que aza na contrôle te aza na contrôle moko te ya kosala eloko aza na contrôle moko te soki azolamba aza na contrôle moko te soki azotambola aperdre contrôle total yango ye ntango aza na scrote lokola Gisèle Nzoki na pembeni na ye moral ezomata donc soki majaki aza na escroc wana akobanda kotourmente majaki bino moko boyoki bien mwasi olingi sikoyo na Facebook dans 3 jours fasengako bamo gentil sikoyo mwasi yango azalaka tourmente na n'importe quel eloko sikoyo bino moko boloba oh papa robot ozosala bongo po majaki tikala libre yo moko zoye etula homme seul non nga na osala bongo pona bongo te parti mosusu na osala pona bongo aza na 52 ans ne héritier aza na mbongo mwasi 52 ans beauté avec l'argent oui côté mosusu na osala pona bongo na mwana Karine kudia ntusu kudia maki nazonga bisika nazalaki me bandeko bino moko bozomona très bien bozomona clair et net mobali wana escroc bondo majaki abomaka kango relation mbala moko ayoka soni te abungisa na numero wana vaut mieux babengaka veuve ke babengaka ye azwi escroc bondo Frida Vegas, oui, ye akokoza un escroc pour le moment pour kosuka na ngaka na Facebook. Balinga na Facebook et kosuka na Facebook. Pour Gisèle Nzoki, ndenga zawana, ye alela papa robot. Ye tout d'abord Gisèle Nzoki. Azaneti bandeko, kanisa bien. Tant tozo kola. Soki ba pesio soso. Batuni yo biloko nini ezaka ya kitoko eleki na valeur mingi bazako loba soso sima balandisi ngombe soki tolandi malamu mais tango tokoli toyeko yebake ntaba ezalaka na goût pourquoi parce que ntaba mwa solo wana tango zolia ngomba liboso okobaya yango pona mwa solo wana mais tango mesani nango okomo luka ntaba o ezalaka na solo soki basukoli yango bolobi me komi lokola ngombe ndenge nini siko Gisèle Nzoki amonaka nga lokola ntaba Frida Vegas lokola soso elemba ya whisky ya wiki soki ya nini siko azolula yango po soso moto nyonso alulaka yango Frida Vegas asukulaka 10 fois na mokolo Frida Vegas hygiène ya kosakana te même il est pécané ata beti match atoki ndenge nini solo ebimaka te mais ya papa robote taba yango wana Gisèle Nzoki alela ntaba ngai wana bozomona ezakaka tinkin tout d'abord tinkin na Angleterre etekamaka talaka bambaka ta lokolo 1 euro mais ntaba te yango wana bomitungisa te kote kuna
côté soki pa zwinga te akozwa papa matondo. Papa matondo zaka pembeni ya Gisèle Nzoki. Yaza ntaba te maza ngulu webi ngulu. Ngulu nana lela ngulu te jambo basalaka na ngulu. Bambiloko ebele na ngulu. Ngulu sikoyo oyo akini susu batumba. Wana papa matondo. Alors Frida Vegas ya ye ekosuka kaka na internet. Mais ma Jakinde en tout cas akata relation wana escrobondo. Escrobondo sia tapata. Chou. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.